On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Boni boni zini kumbi. Ato kote la Karine Mokonzi Gloria Olangi Ferregola Kangisie ozo sepela ne Gloria Olangi akoti makala. Pourquoi? Donc Betty, si on a comprendre bien la question, de yo sepela rande bat ba finga ba mama batu. Yo sepela ka muta finga artiste amune lo ka Ferregola yo zo sepela. Yo finga batu. Je ne pense pas. Donc, félicitations à Ferregola. Voilà la première question. Félicitations à Ferregola, Jésus de Nias. Et à Kanisa, on n'est pas tout fait. Soit à Kanisi, parce que Neko Tangi Komboana, et à Fingagi Mamé Mili, à Fingagi Maman Marie, Maman Ferregola. Et à Fingaki est déjà tant au Finga Maman Ferregola Numba. Et c'est un style, même yo, il n'y a pas Finga Maman dans bon. Bakomba ba fali pupa otanga bakomba ba ya ba Weranson otanga bakomba ba artiste minene ba artiste na otanga baza ba letati fali za letati we raza letati bango tuba na sami beko ko kotisa bango na buzoba te et lelo ndeko na soso azo keni makala eza pona buzoba na yemoko mo Karine Mokonzi oyo defendaka autorité morale na bino afingaka ba Weranson ba fali pupa ba mwasi ya Weranson wano kosi wana beno kosi ma wabi walukute walukuta moko Betty walukuta même migolo ken on sala be émission te pour ken pas finga affaire migolo sala be émission te pour ya banga fort ya mona ibsaka batu ken c'est un bon ken a moi de la raie, c'est comme si à reconnaître à Penza Binote, Karine Mokonzi, à Salinze mo prévané que Abouaka ni zini kumbi, Abouaka ni lekechu, Abouaka o alibosone, DJ Arafat hommage. So na yo reconnaître lekechu ka kombo na laissez-moi tranquille d'Abouaki lekechu. So bino nyonso donc c'est comme si à effacer Bino, Bino ne bo diembe la kaka. Alobi c'est que yo nous en reconnaissance mu fo bo na libanga. Nga o libanga na mona ngelo te po na zuna sima Karine le libanga ozuni ya tichichi bola bengi Karine Mokonzi abi Karine zwa wana ona tindi wana parazini na na tantanga montante ali na mbongo ya Willy Musheni te ndeka na boa ke bele bon tanga papi le prince ayebi masolo donc na lien mbongo ya Willy Musheni te ya na minute oyo zini kumbi dans lobby na ngawe ya vérité polele na la papa very parti oyo ya lobby ga boa ya Willy 3 zwa mbongo te 4 yango botina na WhatsApp na tinde la vieko ozwa ta dessin salo bien o le mbongo ya Willy te na ba shike ba le mbongo ya Willy yo so comment te na kamwe ngana mi golia kati c'est fonga ce qu'on a senti le véritable code ya Willy Musheni yaya batwa lo boya Willy sila bwa bando ta bwa lu kute tala walu kuta ya Willy sila tala walu kuta moko. Chaque chose à son temps, et ben c'est le temps de l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu sur Libanga TV, donc Libanga TV, votre chaîne préférée. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais dessus parce que avec Betty Masengu, donc rien à dire, rien à commenter là-dessus. Super salutations à vous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et très heureuse d'être parmi vous, très heureuse de vous présenter cette belle émission. Une émission pas comme les autres, une émission socio-culturelle. En tant qu'animatrice formée à l'INA, Betty Masengu, la formatrice, la femme du patron, Betty Masengu, la femme à la vision de l'aigle, la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là rien que pour vous faire un bon travail. Salutations déjà à mon frère Josué Foncélé. Merci pour les images. Papa Daf Moubama, les papas de Joyce David, l'ingénieur Daf Moubama,
Et donc, merci beaucoup déjà à la joie Amado Pichuna depuis France, l'hymne national. Et je pense aussi à la sœur Julie Mindele. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, je reçois pour vous Zini Kumbi Balobi. Et donc, voilà, Zini Kumbi ne makambu. Et donc, babi yeso rozanaye, il faut bon sa ceinture bien. Donc, après la minute, on a bon sa la ceinture nanga. Lui, Vuitton, faut la bon sa déjà bien pour la minute, yo. Mais la ceinture au thé, c'est l'ambiance de l'émission, comprenez? Zini Kumbi, bonjour. Bonjour Betty Masengo, bonjour à l'internaute tout beau l'Arabie soit à travers le monde. Merci à tout Bolingara. Zini Kumbi l'international, papa Very et Nabatnos Balinga Karine Mokonzi la baronne. Autorité morale dans le monde manette pour na respect naé et ta leader et ta artiste et musicien ya mboka na biso Congo ou azo la fierté internationale partout dans le monde. Merci beaucoup na chancel Vimati la Mamouche et merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila, je reconfirme avec force Paul Ventour et Mafouila. Merci et merci beaucoup na Blaise Nteka les Bogards des Strotougards des gens na Kinshasa ya Blaise Motema Trésor Beauté, je te salue le président Gilles Makofo et joyeux anniversaire à ma maman chérie maman Suzanne Mangoudi, je te salue na Nantes. Maman Suzanne, anniversaire, Neza Lelo, donc joyeux anniversaire. Donc, voilà quoi. Voilà. En tout cas, un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission pour la première fois. Zini Kumbinga na yebia lelo te depuis Pobiso to banda ba TV lelo te ba 2007 ti lelo betara machine combien. Voilà. Zini Kumbi plaisir à trop et yamba yo ba question eza yanga ba réponse eza yo. Un mot d'abord na bande konyo se ba Hollanda yo. Au Salipé Batou trop au Salipé City, donc félicitations. Merci beaucoup. Tout le monde a un matériel qui tourne. Moi, ça patron. Dans le lot photo, c'est bon. T'as dans moi, ça patron. Donc, toye quoi, toye tout n'a nyonso. Voilà. En tout cas, mais ndega bobia tout n'a nyonso po. Oyebi que oui. Na CP nango c'est très joli hein. C'est un andaku. Migo no lala. Na lora, migolo nazar. Toi na changu na boulevard Kimbuta. Voilà. Toi na changu na boulevard Kimbuta bino bobo mona bana poto balinga émission ezalaka boye hein. Donc to la sabino Kinshasa donc voilà. Et ça les loko moko Zini Kumbi balobi on ça adage hein o eloba ma papa chéri jibe puis la balle bête on album balobi on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Boni Zini Kumbi ato kote la Karine Mokonzi Gloria Olangi faire gola kangisi ozo sepela ne Gloria Olangi akoti makala. Pourquoi? Ah donc Betty, si on a comprendre bien la question, de yo sepela nde bat ba finga ba mama batu. Yo sepela ka, muta finga artiste amne lo faire rigola yo zo sepela. Yo finga batu? Je ne pense pas. Donc félicitations à faire rigola. Voilà la première question tuninga. Félicitations à faire rigola Jésus de Niance et à kangisa ne batu te faire. So ka kangisi parce que ndeko tangi kombo wana et a finga ki mame Mili, a finga ki maman Marie, maman est Ferrigola et a finga qui est déjà tant au finga maman Ferrigola Ndumba et un style même yo l'ingate ba finga maman no bongo au moins tant toi ba journaliste au milieu du village toi ba chroniqueur ba chroniqueuse toi ba ni toi ça na télévision TV tombola rapé kiti sara Osomona déjà tant yo ko ba grand artiste na ba buzo banae autant ba komba ba fali pupa autant ba komba ya ba Weranson autant ba komba ba artiste minene ba artiste na do tanga ba za ba letati fali za letati we za letati bango tout bana sa mibeko ko kotisa bango na buzo bate et lelo ndeko na soso azo keni makala eza pona buzo banae moko omoni ta ba ba Karine Mokonza fingara to confondre renji wana nangana koma wana mais yo déjà au précipité Zini Kumbi yo lobi très bien Gloria Olangi so azo kende makala parce que afinga ki maman ya faire oyo biso jamais to ko tolérer yango ce n'est pas bien. Mais tant Karine Mokonza oyo défendaka autorité morale na bino afingaka ba Weranson ba fali pupa ba mwasi ya Weranson wano kosi wana beno kosi ma wabi kwa lukute walukuta moko Betty walukuta wano kosi yana image mote la gisa kombo image mote la gisa tege Karine Mokonza tanga lobi Weranson tout finayo Weranson wa finga wera te image mote la gisa tege Karine o finga fali ipupa le king numéro 1 à biso. Yalo kwa koda rango wana siko bo bomba ngo. To koda habitanti Fanny. Na lobby wana bino mboloba. Wana bino.
et attention na bango leka papa na bango moni arafani faut yeba bango vous comprenez omoni totika kokotsaka babiloko muso toko lobaka te ba oto tanga ba kombo baza ba grand na musique congolaise toko pakolaka bango ba buzo baté de jour au jour parce que ba sape ba parents ba na ba famille na bango vous comprenez ta le king fali poupa auto fêter anniversaire à moi na mobali Marco 6 petit akoli ozo comprendre aoyoka muta sala alo ba buzo bana kombo père na ye sala mabe ozo mona ezake déjà tant mamé milé de na télévision bi fait rigoler na nanga asuba na ndako nanga melati bo fera melati bote tina point lo bagé fera bima no fera bima na yote so fera bima na c'est que et mari de nuit na yazala na la tare longa fait rigola ezali na nenga molili na nenga butu pour je ne pense pas Jésus de Nias allez me soit ndo craquer lox pour mami mbili pas kraka mandefu nanga pembe vous comprenez félicitations à faire rigola été appelé babiso au même golo ken on sala be émission te pour ken pas finga affaire Migolo sala be émission te pour ya banga fort. Ya mona ibisa batu Ken c'est un bon. Ken a moi la malamu. Ka moi babilo na na soka tiki c'est un bon par rapport à journaliste c'est soit ya ba hypocrite Ken a hypocrite Ken a la ba Ken ba lwa ba biso. Toi ba hypocrite so to lobi to loba. To sa te lwa to na sima batu so neni. Voilà en tout cas na PCP bambote bisika za donc voilà mutulanga kati ya tongo Ken piana hein pito pale donc bambote belé mais ça le komoko zini kumbinga na linga na yeba parce que bowelela na nini hein o mona zini kumba leki na télévision o bani ko démarrer mame mili bande badeliti suka émission okoleka boyo abiri okoleka boyo janvier na yebite ezaka nini na telemelaka bato bafinga bato na ba télévision na telemelaka bato ba respectera ba artiste na biso te ngazini na telemelaka bango po na sima micro so dobito bima na sima micro bato yo tangi wana yo yebi ba pousse la même pendant l'inzaka et puis surtout ba wana ba boîte ba ya pena akiti mutu zini ndeni po ba yebi vous comprenez déjà ko le na télévision ko finga ba bêtise na télévision ba batala biso ba poto ba zoba te baza ba intellectuel et biso to changer moi image wana ya moni Karine Mokonzi la baronne o aza autorité morale ba journaliste senior sur internet sans exception o ya robo yango na bando expliquer de 1 à 1 de 2 à 2 de 1 à 1 vous comprenez on dit mal la bino ba benga bino ba charge à Karine Mokonzi na charge ba na conteneur na charge jusqu'au moni conteneur o ya na mituka conteneur ya babenga ya 40 yo mobali mbinga boye kando sala ne bela banzoto lo boye on dit bino ba benga ka charge à Karine Mokonzi na conteneur faut tout na charge par rapport ya nini par rapport à nini charge des termes. On comprend, je ne pense pas que Karine va foutre dans l'andakou, je ne pense pas que Karine boy. Azani la capacité wana. Mais soit foutre dans le lolobe tezini na lemina ngai. Cause la charge à montelégi ya batterie wa zego yemba. Et ça terme moro boy. Une équipe nationale ya lagi, nenge so les Kardashian de Fuenti ba lagi, nenge be ba charge ba ali. So ba charge ba na image o ya injure te. So rotali bien au monde que babir bazayena ba équipe nationale ba bandeko finga ba jamais ba ndoko finga mais plutôt ba biso ba oyo siko ba charge to finga rati ozo comprendre na ndenge moko boy normal parce que ba bo Karine tinda ba finga ngana ebiso nzamba zo mona ngana Karine benga te zini ta ko muto na finga et au contraire ku de ba tumsu ba finga Karine ebi bangote c'est normal parce que ça star moi on va gaz autorité morale on ni président na biso ex président na biso Joseph Kabila pour ba président honoraire te ba ex na bon français ex-président Nabiso président Joseph Kabila aza autorité morale ya FCC où ils en a plus de 326 partis politiques vous se comprenez na kati wana to wana ba PPRD to zana ba AA to zana ba allié ba parti ebelé vous se comprenez au numéro 1 ça autorité morale Joseph Kabila ba tout ba royogela ye na o akoloba batu tout faut balandaye preuve ani papa na biso baati lukwebo a salaki netsa telemela FCC omonike balongola ki
eza ndenge mona internet même ici tu nous en a kati ya plateforme autorité morale monsieur Karine Mokonzi bokote la kaye trop bobundela kaye c'est comme si a reconnaîtra ka penza binote Karine Mokonzi asali nzembo prefane ke abuaka ni Zini Kumbi abuaka ni Lekechu abuaka o liboso wana DJ Arafat hommage so na yo reconnaître Lekechu ka kombo na laissez-moi tranquille d'abuaki Lekechu so bino nyonso oyo donc c'est comme si a effacer bino ne bo diembela kaka alobi c'est que yo nous on a reconnaissance mutu fo bo na libanga nga o libanga na mona ngolo te po na zuna sima Karine le libanga ozwini ya titichu bola bengi Karine Mokonzi abi Karine zwa wana ona tindi wana parazini na tantanga montante vous comprenez déjà tango Junior Kabananga au coach je te salue meilleur bitter azora déjà téléphoné allo Zini boni Kishasa au coach kitoko mobiga Junior Kabananga na kokate yesolo Zini les gars retournent seulement 4 feuilles et les libanga na préféré na mbongo ke libanga vous comprenez pour na Karine vous comprenez déjà sur lelo chez la vita accueillir mususu na agence atchelinga deket ya Queen o ezana succès na mincho na tshaka kuna ba statistics moko ya 120 euros atina o déjà 2 pour na Karine parce que sanga libanga libanga de l'autre na tshelo audio zena l'action va l'appui Zini Kumbi da ke balobi makambo eza royinda potala la joie ma de Pichu na France oui en Hollande biso Karinité o audio moné Karine alobelinga 2 jours kaka na komeli teta taba message o nyonso bata poto succès ma be na so audio mo obi Karine a combien de numéros Karine a 3 numéros 2 yango tia na Facebook moko siko ya privé obiso sela wana biso sela voilà bref à l'appui pour John Lubila l'exceptionnel États-Unis à Hollande biso makambo yo do photo ke na ntina suka talara oza libanga TV voilà Zini Kumbi balobi biso nde tembe pona minutes oyo la journée de Pichu na kati ya France wana muto asunga fondation Betty Masengu donc voilà je pense aussi na Tommy na kati ya Londres wana bambote bele na champion Kayembe na Kenya wana no bana Blaise Kava Igwe na Kenya en tout cas je pense aussi à celui qu'on appelle Bendicap wana grand frère nanga bisous à maman Jeannette Bakisa maman Leki nanga na kati ya Canada maman yo bikande to solo laki donc matériel on a professionnel et ya musala et avancé et resala bien Zini Kumbi donc je pense on a déjà prêt na 7 jours na communauté yoka kinda rap okenda wapi amtoli moi je pense ezo les gars c'est bon oyoki abini je suis français c'est bon alobini abi papa veri vero 2 jours na komele de papa veri vero okenda wapi kenda wapi amtoli moi siko ndenge lobani kasi liko lo ba reconnaître yo lobi ba reconnaître anga teti yo lobi yo Karine aboyeka Lekechu ya bwaki yo te seke a reconnaître yo te bon siko audio siko au privé Lekechu ta bwaki public siko au privé na bila siko audio 5 minutes ya 5 secondes ko ba no dakso ba audio musuto beta masolo mususu le musu ba beta on te na Lekechu on comprend Lekechu a une équipe nationale voilà. Mais c'est comme si pour équipe nationale on kufa banda Jaël Choualongo apona yokaka aloba que aboma déjà équipe nationale wana donc bino bo bunda longo bino bana ba Fivette na ba Yvette bino nyonso ba Lekechu bo bunda longo yete gélité numéro 1 équipe nationale c'est Karine Mokonzi autorité morale leader numéro 1 c'est lui. On comprend? Yende numéro 1. Quand yenda ke poto, l'équipe nationale est sali boye. Après venir ba réunion pendant ça nanda kwa Karine. Ba whisky tout ba non mais mtando bimsa Karine. So yo lo ba gel chom tabome équipe nationale neni. Yemora lo bango. C'est faux. Tevet. Au moins te lelo faire rigolo la kangisi mame mili. Po marambo alo ba na télévision. Lelo ye wana on lela. Na pemno ba image en bocha.
napesa bino ninga banda olela na parquet ninga olensa abenga artiste abengi vient na biso mo artiste musicien munene mboka wa dendi abengi deuxième ça ya ba ya ebele ba ya mbongo lokwa ba ya Willy Musheni ba ya na ye ya Willy kokota buso bana te wa ya na ngape na la so photo et bien c'est pourquoi ya na ngai trop final ya Willy Musheni na uti poto muto zo tanga na moni ete menga na moni ezana la so jour on a combien na boy tona ba fema ba tabandundu ouais Léo Pamba te ba olela ba onga te te na ina la soti te ipo yo lo babo ke olela tandis que mame mili to ebike ana bayaya oyo bayeba na pe bana emo à dire o pe ba ko ça fait rigola bimi c'est fait rigola pas bimi si so ba ke faire rigola boyo yo ke la bato olobi te bo faire mtakangisi na kangisi mame ma mari moni onan voilà ya Willy Musheni le véritable code yaya yango yango susu yewana via uti autaki azaki na Dijon na France via via salega ina faire ba 6 jours ba tout ba moni été via uta binanga zini ko meka ko tia photo na profil na hote même mingi na tia ba photo na vie na Facebook mais na boya ki ko tia parce que son na tia via ça déranger via salega 6 jours États-Unis so yo muto tanga wana harmonie utu vie été vie pe linga bata buzo bate via linga le véritable code ya Willy Musheni viens moi bimagi aba koda wat viens moi ye code na ite swag ndat en tout cas zini kumi ba imaka luka donc babi eza trop matata donc mais na ebité Hollanda biso idée oyo ko kangisa ka ba chroniqueur na ba chroniqueuse est-ce que c'est vraiment bonne idée déjà sur tali le King Fally Ipupa ba avocat na déjà ba kangisa ka Niamakor vu il y a image ou à salaki par rapport il y a artiste amené le King na salle émission on a qui sinjora oyebit a boire maïbo na beau marché aloba pe mabe po na Fally Ipupa Fally so atinda kai makala et lelo pe gloria okende ni na bo na okende parki akala munata ninga zo kende pona kolakisa bandeko musuta to yaka na télévision to yeba ninga chola oke seka to oke koyoka mawa te na oyokele mawa te na oyokele mawa ndeni afingi mama Marie Ndumba mama ya faire gola yokende ko finga ye et alors ofingi mama abotanga mama Anne eza loko ofingi maratre nanga mama Suzanne Mangudi na osepelata déjà ko finga mama ya faire golo bi faire ya na ndako no faire abimana nga faire to melaka ne ba tiribo Jésus est-ce que Zini Kumbi est-ce que dans les vies du Karaboya mutafandi neti aloba ou so alobi ngo peut-être ko ça bien ko to sala na télévision yo journaliste nga na journaliste to bani musalo lelo tenga na yo oyebi lukuta to sala na micro oyebi oroke concert artiste mo asali mama na mpiaka mais tant to na micro to kumisa ba ka concert elegaki bien to boya ko loba ba vérité mususu parce que soko lobi vérité pas artiste on a lobo okota lisuti mais ngasko na changea na lena concert artiste mo boy na rotanga komota sala mama na mpiaka na yo sala émission dimanche na ebise face à la Fox artiste nini te na tontanga te c'est que alors le kuta yo na papa very ce que la ministre o beta 12 awenge te nga robeta 12 te nga na robeta 12 te oyeka benga ba kotsa so problème na vibratoire ya le mbozi na pie mbote place otala na sala image mo no tale émission mo boy mam na loba ba kati ba sene ba monter ba vibratoire atindela ngo OK na loba bongo te ozomona donc totika ko finga ba artiste mboka na biso tango batu libanda ba respecter bango biso ato respecter bango teza mabe ozomona Gloria Olangi mame Mili félicitations place ozo kende wana été ya yo place o kende te ya yo mbala simo yeba nani ozo lobila mabe pongane na ko finga Fally te na ko finga Ferete na ko finga Wera te na ko finga Héritier Watanabe te Goga Papouche na ko finga ete na ko finga ba artiste wana te ozo comprendre parce que baza ba artiste oyo il faut topé ça toujours valeur beti o sala ba émission no finga total marat mobile noir na mbongo ebele beaucoup tana nene alinga ondenge ni so da ko finga ndalinga yo te o lo ba patron wana no pe to mona ngote ki patron po kumisaka na TV na mona te fona mona po
Voilà, comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Mais ils ont le moko poto qui est déjà rechuté. Hein, to comme on a souka émission, on linga batu Hollande biso monde entier va comprendre Zini Kumbi, Gloria Olangi oui, ata fingi, ça m'a bé, tobo ité, hein, ça m'a bé, on a fait photo condamné, on a pensé ça m'a bé, tobo yango. Mais si quoi yo elo konga na oloba, na l'année émission moko ya Marc Aouz, ale kapé na chaîne ya camarade Nabino, quoi ça confrère Nabiso nyonso les Kechu, azo finga pe Gloria Olangi, moi si solo, moi si bambika, aloba n'importe quoi na émission na et ça petit lelo. Ce que yo montant yo moni muta lobi bongo, sore zalagi yo o le kapete o répondre. Ce qu'il faut là, pourquoi Marc Aouz a sa émission là? Pourquoi? Émission est ça la manasima la benjir nyonso oyo. Moi, si on a posé sur Ferrego l'artiste international et Nzambe Arumba Odemba, Mungongo Angélique, Ferrego la Jésus des nuances. Aza na voix mélancolique. Et déjà les lots taliban semba Ferrego il y a sans interdit. Oyo qui ont les lots katsaloro bima ilobi mamna lo ba téléspectateur ba yebi. Vous comprenez? Benjir wane bimi vu. Yaba Maramounion so fi wana a posé sur Ferrego la Jésus des nuances. Nomoni soda Ferrego la Marc Aouz papa fautif ne a dû répondre. Vous comprenez? Voilà. Ne a dû répondre. Mon maman to sola. Mongolé ya pe ko to fali pour mona na yo lo baga boy. Mongolé ke ko ta we raso. Ba kangi sa hote. Ba kangi sa no ndene ba limite nanga. Mo kangi sa pourquoi? Nga som ta kangi sa ra ser nanga mo we na pese mbote pe ta nga na Allemagne. Akanisanga pa major Karine na sala jour mo na bima na ngai sala ni obakanisanga te wana ba bima na privé na dévoiler ka pa na yo na dévoiler pa nga pe bakanisanga déjà mais est-ce qu'il y avait injurité voilà et au lobby ils ont makamno privé mais on peut Gloria Olangi à lobby à part kofinga non to longo no kofinga te na bi makamno privé peut-être relation peut-être ezala qui est na grand artiste musicien na biso oyo na respectera trop Ferrego là Masengo tango yo ya Zini Kumbi papa very faut y mounini yo sola na e déjà na comprendre que par Gloria muta fingi bato ngana na par Gloria Olangi te moi je suis journaliste je suis au milieu du village non tout n'a ka ba question poto zo éclaircissement non je n'ai pas dit que injure eza bien injure eza mabe so fingi ba okanga yo eza déjà infraction bana poto ba yebi déjà que injure eza mabe oui to confondre injure na crèche voilà. Vous comprenez? Mutu moko oyelanga image te ya Karine Mukonzi autorité morale afinga mutu boye ndenge mame milia fingi Ferrego la. Tozala quand même batu. Maman Mariana fingi biso ne ba édika biso na ba famille ne ba édika biso na ba famille. Maman na yo. Vous comprenez? Asa maman ya muninga sape maman na yo. Déjà tant ya les gars fingi maman ya Ferrego la. Bref, Betty Masengo. Tozala quand même ibatu. Vous comprenez? Hein? Et merci beaucoup. Na Paul Ventour et ma fouille là, je reconfirme avec Fox. Chancelvi Mati, la mamouche. Et merci beaucoup. Na bato la biso na Autriche. Kota ba Jorgi Samba le procureur. Na bato bazota la biso na Londres. Na bato bazota la biso na Allemagne. Kota ba Paul Ventour et ma fouille là. Kota ba JSM pas de vidéo. Prêtre boiraye. Yembonga muke 500 ngana zo ebisa yo. Obinani? J'sais pas de vidéo, mais tu m'as sentir. Pongane muta tembe. Est-ce qu'il faut tembe si là na sentir? Zini Kumbi nga fona sentir. Pour saniter les véritables codes ya Willy Moucheni ya Kati, ya comme déjà samedi et na dévoilé, il fallait pas. Ya Willy comme samedi, lundi na tongo na zakuna na 7 journalistes au babora ya Willy. Pour ya Willy Kabila bango mais nazo ça va journaliste na ya Willy Kabila bambongo so ya Willy peso $200 on li 20% nanga so ya Willy peso $300 on li 10% nanga kaka bongo ah oui so ali na mbongo ya Willy Moucheni te hein ndeka na boa ke bele bongo tara papi le prince ayebi masolo donc na lien mbongo ya Willy Moucheni te yango na minute oyo Zini Kumbi na lobby na nga ya vérité polele hein na la papa very parti oyo ya lobby ga boka ya Willy 3 zwa mbongo te 4 yango botine na WhatsApp na tinde la vie ko ozwa ta dessin salo bien ah le mbongo ya Willy te ah na ba shike ba mbongo ya Willy yo so comment te na kamwe ngana biko lia kati fonga ce qu'on a senti
le véritable code ya Willy Moucheni yaya batwalo boya Willy Asila bwaba ndo tawabu bwalu kute tala bwalu kuta ya Willy Asila tala bwalu kuta moko le véritable code abina ngazini mikolo ba chanter tala ba chanter ya Willy Andoki voilà tala ya Willy Moucheni la diable beti tu peux imaginer ya Willy abeti soki 11 mois na poto mais atindela rabatu ba mbongo na Kinshasa nga babi ya Willy akwei nga na bia Willy akweya Willy Moucheni non c'est la vie voilà oui ta uta na vie wapi voilà oui wapi na uta nga comex ko soma ba kits oui ba kits na mso to fandela mingi wana o to fandela bateka $15 na uti na ko soma ngo 3 ya palin pona bima ngo comex na oti gare centrale na tchaki na boye na matina moto obi na ole kaka boye na tala bo jeep ya Willy nesi muta moto kitanga na pusa ni tili bo swa jeep na tali matriki na biya Willy na zuka ba kits na maiti ko la ya jeep na telemi wana na boka boye ya Willy na kato teke to tali boko mo photo na biso lo place mo ba te ba illustre na koti zini yo moninga nene baba na kwina makona ya Willy nengo mona ngabwe 2 semaines na liete na oliaka lipa ya Willy ye mo abuga na oseka sini telema to ndeba otala yo telema comédien sur ta poche bona poche a bendi boy 3 feuilles a fini ngango ton na zuna bia Willy o ezambongo pesinga ya semul na loso etikali ya Will zina suna mbongo te a koti koto 40,000 francs congolais ba 20 000 futa transport na bima libanda boy ba shegi wana ngabiti wana na biso komone nani ngabi noko Philipo na boy ko tanga kombo ya Willy po a ça déranger keba ya Willy ali. C'est l'ambiance télévision, Zélie Koubi, donc ma vie. Donc, elle est en na news de Kin, avec moi, Betty Masengo sur Libanga TV. Il y a Willy Moucheni, on a liambo, il y a Willy Moucheni T. Donc, dans le barangon, on est bella, on banga na ngaso, ba journaliste, on va lire à bambo. Mais ngai dans le bango, il y a Willy mo pas conscient, à bien. Bando qui koto ya Willy na liambo, on était na lisolo, to beti kata yango. Voilà. Na tindela ya Willy na WhatsApp, yo mo na bikamwa. Voilà, il y a Willy Moucheni, donc na ebi déjà j'ai confiance, donc na déjà au CP là, donc véritable code yamboka aramoko, ya Willy Moucheni, voilà. Merci beaucoup déjà Zini Kumbi, hein, parce que bandeko Bolanda biso, je pense vous vraiment éclaircissement. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Un dernier mot pour la bandeko Balandi biso. La bandeko Balandi biso partenaire les monts toi là. Ina makala lelo do yo neti fete, ya on mele langoni 20. Te wana longa mai no mela mai. Non kene sko place na parquet. Ake makala lelo poete yaye. Lobby va respecter les artistes parce que faire rigola oh ya finga gi na télévision, faire rigola oh ya finga gi maman faire rigola et justice sali Moussa nango. Merci na papa na biso Félix Tshisekedi parce que justice est comme kobonga. Pour les bosses zalaki oza pauvre, oko funda mutambongo ataza na tort. C'est ça. Yoga ba okanga yo. Mais lelo to comprendre que na biso ba pauvre so fundi mutambongo so kaza na toka ke makala ozo comprendre. Merci na papa na biso Félix Tshisekedi na ozo sala ba mbote na pesi na papa na biso Félix Tshisekedi Chilombo classe ofele tozo c'est la pe bisi ya bana nengo lobaki ba bisi ya belève batwa no matara ba bazana ba uniforme ne papa Félix Tshisekedi alobaki et merci beaucoup na Didier Tshisekedi o ya salinga lelo grâce ya kota na kati ya présidence et tant que journaliste na ndenge ya net. Merci beaucoup vraiment parce que nazala na carte ya présidence et le biteke ne na zui carte wana na komi loko la intouchable na mboka o non soki na sali mabe na ozana justice déjà émission politique o déjà bat bandi da ko savourer yango kati na politique et ça on a rapport na visibilité à présent na biso Félix Tshisekedi au moins de télé 50 ezalaki pour na visibilité à président Joseph Kabila biso sko to memi yango na ndenge ya net rien que président Tshisekedi et ça site ya bana mboka Fachi na biso TV Fachi na biso TV so beti Fachi na biso TV au mona chaîne wana eza uniquement pour na bana ya mboka
oyo nyonso aza na droit ya koyeba mambo ya président Félix Tshisekedi a otala ngwa. Merci beaucoup na bato batala biso. Merci na yo Betty Masengo bo soutenir ye quand no baka bo désabonner kuna bo s'abonner à pas Betty Masengo. Bo désabonner papa Betty bo s'abonner papa na ngai. Ezaka. Merci beaucoup na Paul Venture. Chancel Vimatila, merci beaucoup na Belinda Bumba chocolat en forme moto en forme chocolat terre acoustique terre spandex et longimino jeté moi na suka ba fleur rose. Merci beaucoup na Betty. Merci beaucoup hein, Zini Kumbi. Bon désabonner pas Zini Kumbi, bon s'abonner pas langa Libanga TV. Bon désabonner kuna la site wala kuna place Betty Masengo. Bon s'abonner na Libanga TV. Comment c'est donc de l'année? Oui, mais que yondo la gisinga magambo. Kaiba désabonner pe na site aux alaka. Kuna mema on met d'abonnés. Kuna mema on met. Il est à 6 ans. 6 ans mema on met d'abonnés. Calculé. Parce que combien d'abonnés lobate? De 100 à 100 000. Baza à 100 000. Est-ce qu'on calcule? Combien d'abonnés Betty Masengo? 56 000 kuna boya s'il vous plaît. Beau aider. Merci beaucoup Zini Kumbi. En tout cas, c'est très gentil de votre part. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci beaucoup à la joie de Pichuna, l'hymne national, Serge Julie Mindele Nakati à Suisse. Je pense aussi à John Lubil à l'exceptionnel États-Unis. Merci beaucoup déjà. Balobi, ceux qui mutasali musana e futa mbongo, ceux qui boyokanaki. Ceux qui boyokana pe ya ofele, ceux qui ya mbongo. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc balobi papa Nabiso notre président Félix Tshisekedi Tshilombo balobi loi et sa justice ezali. Donc balobi soroza na mbongo bakokanga yo soroza na tort. Engo bateke wana toto moni yango ouais. Donc eza vraiment eloko pe sa leçon na biso sur ba chroniqueuse même ba chroniqueur to sala musala comme il se doit to tika ba injure ce n'est pas bien. Eza vraiment malamu te surtout ba artiste na biso ba mériter ba honneur ba respect belé po ba sala fierté mboka na biso. Voilà to tika no ba sentiment na biso to bombango et donc nga vraiment et ça la nga pas si comme on a modèle ba chroniqueuse ba sala musala oyo biso to lega na ba ina ba la kisa biso boyete to sala ba canal Futur Télévision to sala boyete izinya bango batangela ngote bon c'est tout à fait normal et to comprendre bon. Merci beaucoup Joseph Foncel pour les images. Merci beaucoup à l'ingénieur Daf Moubama, les papas de Joyce Davline, bisous à ma maman chérie maman Cathy Bakisa Bentikap, maman Jeannette Bakisa Anakata Canada. Donc moution salingi Betty Masengo boarayo oyebana ole kana émission obengi kara na numéro nanga soit to komenga na WhatsApp et resala bien to resolo la olingo soutenir fondation Betty Masengo, la porte est grandement ouverte pour vous. En tout cas, je vous aime énormément, abonnez-vous massivement sur olingo soutenir Betty Masengo. Et ça une chose, on s'abonner, hein, donc yo ebika ndenge zalara, ba soutien na bino salara biso bien pour que Moussala ait avancé. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.